Molinga bandaki ndenge kibolinge talalingali mobomanga makanisaki nakovivre na bolingongo talanga tikali sengeta mosufra ebere zero nakoki te namona pasie kaka pendeo tika na mona na luta tembe nozongi na songi maloba na ngai toli na sanzi mabe na yo mama na zizi lokuta ekomo lese pase na kosenga sebobosana mama kusema babapana palus ebongi nazalaka fulu oyo ndako nyonso boyaka kasi bazalaka na fulu na ndako pacopani yebaka moto nyonso azalaka kaka na probleme na ye partu yo kokende kokuta kaka fulu baprobleme ebe Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote Mokili Mobimba. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jéroucha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jéroucha Bafo, cette anti-boutou, l'enfant de Marie-France Vango, la seule et l'unique reine mère. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Sus TV. Et puis un grand merci à mon boss, à mon papa, à mon patron, maître John Moté, ma maman Micheline, Babi reine mère, mère à parler, mais repenons au Bambandata, mon padi pour aller toujours espace. Et puis un grand merci à mon réalisateur, Jules de Love, papa na Monique, pourquoi pas na Gelong, Gassé, le Mouteka Zanganzoloko, papa ya Gartina, Gassé, le Pia Keren, Gassé. Un grand merci à vous, ma collègue dans notre salle, on a bien na Congo, Suisse, on a fait déjà Bambote, bon, on a million de la France, on a fait son bote, pourquoi pas na Chikito et Sengali, Suyanzambe, et non qui mbala, Joyce Tumba, de la France, la Lingarabino, tellement mingi, na c'est pas sur bon. Pour retrouver bino na mokolo ya lelo kande na sepesa bino na banvité kande na memela bino banvité ya bien na salaka toujours mosala pe sepesa boss na biso bi abonné tout o ba s'abonner na Congo Suisse puis pe muto s'abonner te profiter déjà au s'abonner na chaîne na biso ya Congo Suisse et que ça la bien troyer la bino ba star bien puis troyer la bino ba news bien bokozala décité lelo na libino bongo total bongo ngambu ya tade de montikile azala ki bon ko évoluer pas ya président Werason après ko évoluer kuna a décidaki à ça la groupe naie on va bien bon comme la feeling musique c'est ça non feeling musique voilà on bien bon on a combo wana c'est là qui groupe ni abimi si pe bana apesipe ba tout chance des président ne Werason a pesaé de tout ça bongo na ba soldat na ya groupe na kuna tout ça déjà na artiste et musicien et puis pour kapana guitariste à travers que pana de jeunes appelle c'est déjà merci na ba tout au bozola na le col di dongali ma passeport rouge et puis pour kapana mon superviseur ya Congo souci papi le Congo mon papa bipe wana superviseur ou pas personne passe na Congo Suisse ça fait on a toujours mon thème je me sens beaucoup et sans oublier babi bon on a bonne gamme bon Rosie la belle la possibilité beauté pour capable directeur en marketing et attendez de mon ticket babi Olia moi mon poli le live fort en tout cas la passion beauté déjà na artiste bonjour ouais bonjour ok voilà artiste qui s'est présenté pour na bateau première fois ba mon et puis na muto s'abonner na chaîne biso lelo s'est présenté aux anani Chandolo Valova, artiste Rabino, donc artiste Rabino, t'as des mots qui les Azalara, Pembeni, Aemo, Nam, des mots qui les sans pédon de Calicolo, donc Chandolo Valova. Voilà. Ok, bonjour. Ok, qu'on s'est présenté pour la bateau première fois, mon bateau, on va s'abonner à la chaîne Ebso Kakalelo. Merci. Là, c'est à tout miracle, mais ça peut pas de Misapia. Le abina le lobe no saranate. Oui donc dans saranate. Voilà. Et ça m'a comme na lingue ya saranate. Ah. Donc to lobi so ki ba l'équipe biso na kala c'est biso de l'équipe. Nasika. Voilà. Ok merci. Tous sont un artiste qui connaît le parcours na yo avant il pas président tade parce que mutu to azala na histoire na ye dit na pas vane Congo Suisse na tambola pe déjà yo pe koki ko c'est en fait ko beta histoire na yo pour na bateau première fois ba mon na yo. Pendant que tambola avant il y a pas président tade. Les places dans tambola donc moi vraiment tamboli trotté. Na tambola vraiment trotté. C'est dans police au travail pour les mots qui laissent manger. On a bien vie na ngai to ina parler titanga na ba wingi.
on travailler, on a parlé, on a travaillé car en disant là, tant on fait à Salim Maramoni, c'est on a un premier musicien, tout banda orchestre feeling, on a dans des mots qui les surtout dans bon, bakukana bon ti bakenda on a nazaraka. Vous êtes déjà Nandinga parcours, n'avandi parcours, nous n'avons pas de mots tikili, bandiga pas de mots tikili. D'après parler, il y a les quatre églises tendent à nous parler là. Il y a un moment comme on parle. Il y a pas naimba, moi ko na pesa mamba sika au za kati. Au beau ça premier mais c'est que ça déjà chef. Non chef it doyen. Chef d'orchestre, chef à discipline, chef à répétition. Chef ika chef d'orchestre c'était doyen. Voilà. Doyen. Et bien donc c'est la balinga makampuna président ça bête long là. Non batune kitoko surtout au ya sala musala kitoko. Tous en même moral. So nous andi so tout le monde sala musala c'est puis ça ngati donc toyo quand on a laissé travail feeling taba pesi kombo orchestre feeling. Donc faut dans makambo mon pour ya au sangana ba ya pesa feeling. Donc yango. Combien de temps de jeu pas ya tade? Ouais, pas de combien de temps en fait, l'orchestre c'est combien d'années? Parce que c'est déjà 2 ans, c'est que déjà 2 ans. Soit une année, c'est que. L'orchestre c'est 3 ans. Ah, ok, donc 3 ans de jeu pas à table. Ok. Voilà, il donne les années, il m'a tapé sur poste, il m'a dit, il m'a tala recette papa, il m'a talaka. Non, la tala, père Nabiso, Pépé Kali, Pépé Kali, Béméné, Viennabiso. Bailo canto. C'est bon. C'est pas ce biso na bailo canto bien père na biso tout temps à Congo. Pipi Kali. Voilà. Donc, ma vraiment pas sentir que tout ça bon on a mokite na bango, mais extrêmement ka bilo na bango. En tout miracle, sans Pierre Robot. Na yebiti. Bon ça sali mabe Wanga mona ça passe pas le moi comme ça pas Robot ana. Ya la sangwe Pomama kamboza bolo wasalinga Nakokite Namona pasie Nisha Bilakala patron de Belgique likambo yasali na mama etikani elembo na motema nanga lokola bilembo basala yesu na maboko maseki ya bayuda na ngomba ya golgota mawa zabolo danger de mort kaka yo yuda na malai mosusu molongani nanga. Voilà, ok, merci. Nabi que c'est possible à tout au bazolanda biso lokola la boss nanga papa nanga babi maître John Motema ya maman Micheline la reine mère rappelé mère openda tsabambanda mupandi po ya longa toujours espace baba la kama son comportement bien tal le baba la biso maman Micheline na pesi ombote tout peut se combien de temps pas président tade parce que ça ba miso simple tout quand on voit pas le dernier ami pesi dianga la travailler kapona une année pour la Ozana. Moi pena nasa. Zana. Ota vocal bolongwa. Nature da vocal. Ora Alex Fomoti bande. En fait, vena biso. Ba PJ de l'offre pas na moti bende la biso star c'est la biso loko sala na bandera. Na bandera. Voilà, aussi la biso voilà. Il règle. Toki yo refrain ka gabo. Oh ya riche o mokende. balingaki eloko babengi dapo nzambe ndele ya motema nanga ale finiti elengo mama na mpango ezalaka sitoma na futi masolo yango na futi botoma balemba mama rostori matoinanga elingaka te mama richelialela
onyambe tala ndenge tie tala ndenge sali kitoko te. Voilà, on est bon vocal ya ça dans le ya bandera malheureusement et kangate on préparait la qui c'était ton nini. C'est kanga. Ah. Tu vas bien. Est-ce que tu es bien le roi vocal va bien filer batia? Ah bon, na rosa le cas est lourd pour les années tia oya. Que fait kangate pour il va déjà très bien ce que vocal et kangate c'est que tu vas na yo. Yoka ndo lobi ko batu ba bien bazali surtout na makambo toza batu batala ba kotokuna. Donc ba yebi vraiment chandolo valofa ba yebi solo vocal na vraiment mobimba so na pesio numéro mobo ya mutu mobo ya abiti lo vocal na depuis pour la fanatique na msusu de kona yo msusu famille msusu so ba ko da busy ba ko me belite deux coups ba belite 3 4 5. Voilà, merci Nébi que c'est possible de gagner ma passeport rouge pour Kapana Gaspard na Maroc et puis na maître Sampé nous nya kala li forum de akala mokondi na Paris na Nébi que c'est pension et là on y a mabe o mo na musala musique o lo ballo solo na comme ministre de culture na longole loko. Ah ouais, mabe mo na musique c'est pension saraote o lo ballo nga formation na comme ministre de culture et loko na longole na musique. Bon, non, qui n'ont volonté pour battre basé belé non baloba tiki ba kolongo. Non plus le bête ça la piraterie ça la c'est début de ba droit la but de bolia katé ba musicien ba ça respecter te ba bien ça vraiment moins mingi o yosko bino mon appena que et loko na musique ça la mabe. Bon non nako longola soki nakomi ba ko to no zoloba kambuka lobi ya piraterie. Pour tout ça, boulot na biso na passe to nyo formato souffrir pour na studio mais tambo et bima boy lo ga ba tuni suda ba romo zongo bon et lo wa na ndi na longola pour mais comme lo na déjà ti o comprendre comme lo ma ba na système ya ba mo boy donc ba ko pilo pour les autres donc comme lo mais merci vraiment na muto sali moi idée wana ça bien. Donc bon on est sur ma biso ba musicien pour tous en la bien tout vivre bien bana baza na gitoro. Voilà et musique que memelo on y a bien aux assotel lolo ba penda que loko a bien et na grâce à musique. Bon musique peut tango o e memela ngai na tamboli bamboka o na sala de na futa bien na mona kinde même na kengo ba faveur ba musique donc musique et logo et memela ngai bien wana ba mo susu ya parler wana to lo baté. Voilà. Ya mabe ezani ni po bola mo ezala mabe pe ezalaka elo mo mabe donc en fait souvenir mo mabe ezala na musique la vie non au ba non eloko na perdre un peu na musique eloko na bebisa un peu na musique que dans l'ancien tinga non na souvenir mo mabe tipo mo ma so sala yiki kana temps normal. Voilà so mabe lo ba photo nazalaki kana ba parler mais on est depuis quand il biko kembisa bon na michondi nazala de mode skill ya mabizati. Voilà n'abi que comme suis c'est la mara partout nous faisons ba tantine moi poto boze la numéro songa ba tantine no bala obota fiancé mais ming nazela ki o lobela maman ba acoustique tout so bête. Non on est ça juste to banda ko fo o lo ba que parce que ça première fois le kana Congo Suisse il faut expliquer biso vraiment vie na yo et puis to kota la makabo ko ba ngate ba que ça bien aller au travail professionnel voilà donc naza vraiment célibataire donc on a concentré si na roluka mutumo buyaza moi bien aza 2 ans moi cité tu n'as moi cité bébé pas non aza to boti noté non ma boti voilà tant on a la scène musicien ni no linga ko interpréter trop na scène voilà nditi musicien nini vous appelez so yimbo linga vraiment ko interpréter musicien wana donc ne comme l'autre non tu bita nzimo ba pipi kali non tu bita nzimo ba pipi ka bato wana kandi na linga ba on trouver mené ba pipi kali viba ilo kanto ba Jubin Piana ba président Werason ba musicien voilà Werason foko donc il est vraiment interpréteur fort pour na base na base na banini. Ce qu'on a génération na yo pour na ba grand basala de Jacques Kala basala mamba bébé ce qu'on a génération na yo na génération na ngai mon tuna préféré. Non mais en fait artiste mo bolinga trop ko travailler yo tel que trop na génération na yo. Bon on est ba yimba na tana la bango mais il a dit que kolinga makasi mais ba yimba bango
mais mon copain c'est la recette plutôt vous tout na terrain au moins dès que musicien mais soit travailler bien musicien au par exemple tu on bonus ba travailler quand ndé qu'on a pas tout le monde a quand même ah oui donc attends moi côté la minute pe no comment que travailler penza non bandu quand même na travailler ko travailler tu m'as fait côté la casse côté na tout temps na ba kinyo sorti na TV baba ya ndé ba yemba bonus tout le monde a bon fa gasa ni si ba ne belé Bina filé, on a même pété m'a bien. Bina filé m'a bien quoi. Jérémy Claire. Bon, on est si bon, on est là bon. Voilà. Mais va te gagner c'est bazar na eka kaso na moni. C'est bon, merci. C'est le bisou et le moi ya présent tade ou soit tu moi ça temps ça qui pas présent oui ra ou soit tu y moko to yemba ma parce que to zana musique c'est photo yemba ka. Oui, zéro. Soda Molunga ebandaki ndenge kibolenge talalingalingo bomanga nakanisaki nakovivre na bolingongo talanga tikali sengeta mosufra ebere zero tizengo zero mosufra ebere zero Tizengo zero Milele andeli Ponza ya vinanga Mishoni andeli Aboya nzambe Kobya mboka yande Mama yande tout de moi Minango zero Tizengo zero Mosofa kebere zero Tizengo zero La vie zero na bolingo na yo chérie La vie zero na bolingo na yo La vie zero na bolingo na yo bébé Na base 50 yo pesi na caramel Un peu comme c'est la vocal na yo ya ça la maison na reçoit Tizengo ni mo ça la maison na kokata papier Yo génie qui utilise zéro donc voilà bobo que l'on non zéro bon va monsieur la bezala que c'est mission mon zéro aux zéro côté bobo qui monde tio vous en kirimo batubo banga bamona otindo basepela tendo za ba chokolo nous avons la forcer sinon bon ça même 3 4 vraiment ton siko autant on n'a pas nommé compter dans zéro pourquoi que le musicien monté parce que de yo ka bita de pendant le bas musicien mo boza zéro c'est-à-dire non yeno non c'est-à-dire non poli donc lingana ko ba tranquille moi mikemi kalinga ngoti voilà vrai leader mo boyi lingane makamoti donc so mona lobise ba bandi voilà data muzinga na Texas na pese ba mbote na so ko zo sepelo linga mimi présente ade ba bi data muzinga na Texas na pese ba mbote mais pourquoi pas na copine nanga ba bi na milopoke la Tyler ba bi wana la navigateur tala ba charge voilà parlons un peu acoustique concernant bino acoustique wana et comme comment parce que bisi qui est présent il n'y a même pas coup va filmer en gros présente à ce bon bel episode comme ça acoustique bon ça dans genre clip ou soit vous coller kaka na ba internet ou bien comment acoustique ils ont dans la plateforme internet sur côté na YouTube na ndombolino mon nom débat d'abord s'abonner merci na ba fanatique balinga feeling musique au bazo continuer toujours pour télécharger acoustique en a présent meilleur acoustique na Congo pour oui habitude le ban tous ça meilleur acoustique pour beta live monsieur ba na live tout côté studio qui est téléma tout micro mo tout ça des clips bon té tout ça on bon té so vraiment acoustique donc bateau tout ba sali
Voilà. Bateau tout à côté studio wana basalo genre que bango ya bango fouté bi mais la meilleure acoustique. Dans ce total bien ça fait rigoler parce que faire rigoler dans sali abeti concert acoustique mais enregistrant dans studio. Donc il y a bien des les qui sont de bits live. Il y a monté le roscoe sur les cas. Le voici beaucoup qu'a fait faire. Acoustique pénal. Nous tous allés pour les bics na moto. Parce que bi meilleur dans le bâtiment ça parmi la meilleure acoustique, ba bien ça meilleur. Pour la nini to bet sans live. Pour live il y a mystique. Tourna ba mission ba boy. Bon, donc on appelle mukena concert wana, boyembi moi parti a fallu pour pama, faire rigoler la beauté partie n'a été. Apparemment on dirait président Tadien a fait rigoler la bana ba problème hein. Aussi qu'il fallait ça, il faut que tout le monde a faire. Et si qu'il fait raser, il faut que tout le monde a fallu. Donc déjà, on doit dédicacer, oui, il faut dédicacer, mais j'ai remis sur la Congrès arabe. Donc aussi, moi, essayer à fallu pour pas mal faire rigoler la beauté. Pas mettre ça acoustique, on est capable d'entendre. On a eu ça qui a pour ça rater le moment où il y a des tiers. Dès que tu ton retourné dans le vocal, après c'est un mot question au mot. Ah bah yo ça quand tu peux écouter musique qui t'a inspiré tout en a rythme mo boy to beta rythme mo boy inspiré le mo na mi gana o yimba cho ils ont dit na ko yimba na mo le problème est ça boy tu es parti avec faire et avec fallu mais faire beauté est-ce que il y a un problème mais ça la carte le problème c'est que chambre à faire et kokaina makambo le moment ni ngana kota fali pour bi fali avec ça na ba poto fali ça me mise na ba poto yango ba mise tout ba koma ko dembela si fali donc vieux faire beauté tandis que ça peut sur le donc ça chanter ça y ma penda ba biso moi ba char de pour les bimaka ya pona bomotiza ka ndemamba kita tango beta marche na ko yembela on bin zimbo mo ya boye beaucoup créer beaucoup faire et simba tiens bon babi makambo eza makambo ye moko président tade bango basana bango bana ba ko répondre na bango mais ekozala bien mingi c'est de côté la président tade c'est la biso mo serait acoustique yango acoustique to bete ya nzimbo kan moi mélange quand moi il y a 4 artistes mon 5 et ça makambo voilà kasi bazalaka na fulunanda pachopani baka moto nyonso azalaka kaka na probleme na ye partout yo kokende kokuta kaka fulu baprobleme ebele meme cite mystère koyanga miracle torisiko banzimbo bapere wana tous ça se combattu banzimbo voilà tout ça la bito on a manzaka robot au sentir déjà voilà zoto ya mwana moto kumisa ndenge ezali kokakola kateo valera moto na oyo ebi ye malamu kabaka lisolo nakobanga sekre nayebisa yo matoi ya basi ye eyoka sekele esika mibali tokotubelaka o lokuta epayo verite epayo nakobelela likambo na ntina ye bakoko baloba ye soki omoni ndoki belela noki mongongo ekufa yo nayebi etumba ebandaka na koswana opikaka pene o tika na mbona na luta tembe nozongi na songi maloba na ngai etuli
nasanzi mabe na yo mama na zizi lokuta ekomo lese pase nakosenga sedobosananga epai yokiye sedobongisa kitoko ya mwasi nakoya lulaka ye c'est bon babishande tozazaza toyembayemba masele sur extrêmement ya nzemba fali kupa nzemba fali kupa donc salika molomo nzemba vie na biso fali pupa esepesa bana poto esepesa badutu bolanda biso esepesa confrant na ngai babi Eric Kalala na États-Unis esepesa yo voilà nayebi ke boza vraiment ebele bozolanda biso bocompense tozala na misa tolinga mingi koyembisa bango mpo mosala bango eza koyemba nzembo ya vie na biso fali pupa esa bien esepesa babone na biso ya Congo Suisse voilà. sekinga nomokolo bakonanga shero saliwanga navangakondanga na bandunda lobina yawa na Kinshasa nakoma na Kinshasa bolingo enyatisinde Patrick kakaba wamanila mewende pour magie de love moteme kourage voilà tokita siko moke navi na biso faire egola parce que yembi mpe fali pupa mingi mpe mwa faire egola moke esepesa bagolo na bagoloise tout ya beta détamo boa mpo nayebi faire vie na biso wana mama odemba na ye voilà bien pour reconnaître te obu biso tobo isala bien ndoyemba esala bien voilà babe banzaka robosala toujours mosala babe baprésente tade puis ezalaka na bamaestro lelo toyeli bino bongo maestro mosusu sala esala bien pongi na miso inganisaki na libanda nasopo bangobaki naye nabelingi nakomolanga nazali mosa nakomomona kasi amina kotala te namonina oyo azali mayele kasi soki olimwekotule yangai moba pecupango voilà donc na robino mundibwa nzembo mo ya rorumba mo ya robino mundibwa ça bien nzembo robino mundibwa voilà non yoka te orumba na ye moko ndeti nini mama yaka bamama yaka ezali basheri na nga ndaka bien na nzimbo bakakazi wana mfe na ngai robino mundibwa leader respect belé mais na micho na répertoire na été voilà bina filé full boss bina filé bon manzemo ne pe na succès za succès déjà nayebi bokotuna nazolandele nini azoloba aza leloko te eloko aza nango bino boyebi me nasepeka lelo mo babeti na vinsoni babeti lelo mo na vinsoni voilà zaki invité bongo invité d'honneur na concert ya vie na biso pe ya papa na biso oyo ensemble et ça biso tolingi de bongo balobi mwana asala kaka mosala kofinga eza nango important te bafali mpo pe bafinga te bana basuccès bafortre gaz bafinga te baza na basuccès bina file pe bafingi te aza na succès donc succès eza kaka te mpo nazwa succès ifo naboya place na uti non toza so na posa nango te toyaka posa kota studio yembela biso musika bien to raisonner bakolingo na biso ekufa to bina to tokatoka toa na posa bongo toa na posa bapolémique yana kutu ya salite te acoustique tozango kango na baniveau batele acoustique kala tro te mpoka bamakambo kaka baconfinement so déconfiné kaka mama biso mo totaki tobwaka ngo déjà mais na bakelke chaîne ils ont les cas déjà mais ils les pas comme tel que la chaîne moi autant na YouTube betande kotande fani ou a feeling au balande kuna na YouTube pour ça la cause la télé la TV mais vrai fan de na YouTube voilà télécharger le mouvement et ça bien tout
toujours en na nanu album ezalaki album bien single et maxi single voilà nanu botsa bandera ezalaki na kati nanu boyemba banzembo ya bien bosala mosala bien ba générique ya bien mais nzembo ekanga te puis promotion ezalaki parce que promotion ezalaka bien mais tonge to na minute tonge to yoka to yemba mais promotion ezalaki te et puis album ezalaki na succès ezalaki poani osigne kindoki te to mbonga promotion ezalaki te. Non, bien, ils ont dit, moi, il aura bien, à te vendre au bimarade. En tant que une promotion, tu es bien. Non, promotion, nous avons comme tel type pour toi, nous avons des problèmes, nous avons mais il est les cas, puis il y a les cas, pour il aura bien et pour la hâte. Pour des mots qui la bêta, barumba, moi, kozala, kaka, banana, biso, baya, kuta. Sur la musique, la bêta, barumba, il y a 3000 équipes. Ah, ok, voilà. On a évité, bon, on va ébi, donc. Non. Ils ont pour boire à sous épée, mon boy, signe, de boire à sous maxi single, mon boy. T'es vraiment besoin pour naï mo, des mots qui. Voilà. Aux quand quand la trop soit déconfiné car atomique auto takemba en plus na kata maxi singa na plus na chant on a banda chant na on singa bato balinga babwaka bango bato balinga bayemba bango donc chando lova na chant sur lingina yemba yo komeni on ngai papi sepenza papi singa it yo mo penza papi singa vraiment changa mo otamo na kongulte qui sinde ni que c'était pour qui pour le kono et yo kana ne banzema babina file yo kana pas mais fort gaz au travail zala non mais moi pour baksa yo tamo na kongulte qui c'est à travail kaka yo là na ba bouger travail au simbi kisi nzembo betika 2 mois 3 mois voilà c'est le suka serait nzembo na yebi ke mibi baza pardon boyi bate et nzembo ya moninga e komemele makambo ya bien c'est le serait nzembo no mibi pardon to boy. Le roi Makese naye bandeli ya bolimo tozalaka na yo toyokanaka tolapanaka libala seko kino liwa otikanga na mawa nakekokota modeste émission voilà vous comprendre monsieur yemba comme ça très à l'aise voilà merci yemba non naye bandeli ya bolimo tozalaka na yo tolukanaka tolapanaka libala seko kino liwa tikanga na mawa nakekokota modeste chérie baka ngawa yo naza kokachwa. C'est bon, merci beaucoup. Voilà, merci na chambre voilà. Merci na nzembo kitoko be président Tade ba félicitations belé pour pesiment na titre. Papa belé ba ko pesa te ba chance ba pesa rapide pas présent et rançon mais ba collègue no misusu bazo pesa ba na chance te to ebite so point mais to comprendre que ça qui motema mabe. Merci no pesi musicien. Osaka yo mon petit titre bien bosé belé. Yo mo kaka e baninga boyo nyonga mama bango benda ba maladi ba mpese ba nini mwana doyens présente de CPT va qui peut dire à marketing notre olia ndala la raté et nous se roya ko pesa information va qui peut ce titre loba mwana doyen na non et bien ko komela doyen makasi voilà en tout cas voilà merci tous mon camp soga ba déconfiné voilà makambo mbamo to chimba mama mna poto dans toi dans le studio voilà donc comme presque na suka émission on a peu de ici déjà parce que moto o ya ko chama manger na pesi chana voilà nzembo za tellement bien bino ba boss bo simba ba musicien nzembo za déjà benga on peut ce numéro na suka émission et ça la bien donc comme presque na suka émission tangena ba leader o bazana succès ba disque o ça succès ba rumba et puis ba même là ba générique donc ba leader au cas où ba disque na bango ça succès ba leader au disque na bango ça o ba beti siko na ba beta na avant ba confinement na o ba beti siko na micho vraiment le kuta ma bete na micho na yo ka ande nani na yo ka ande bina filé ya na biso na bina filé na yo ka ande bon
Cible mise en jour Bébimi, à présent Fabricaz. Cible mise en jour. Pas Vezawana, mon Paul les Zawana. Il y a Fabricaz. Cible la mise en jour. Non, il y a il me dit bien bongo. Non, non, oh, boy, non, capable. Fabricaz, c'est boy. Non, il y a album l'été. Cible mise en jour. Non, non, il y a quitté. Zabarum, bien. Bon, non, on a 8 ans, on non, bon, comme attends, on a bien là. On a appelé temps, on a quitté, mais avant c'est là, on a après, mais tout ce que nous avons quitté, faire un goal à part au bimisa par hasard, générique n'a par hasard, et puis n'a pas quitté. Par hasard, on a grand. Cano, hein? Deux fois, on a quitté quoi? Et là, on a bien. Est-ce que j'ai dit que les écoles ont la générique? Je ne sais pas bêta. Et le monde est surtout pour nous le monde tout est plus arabe et pour ça n'a plus peut te vendre. Voici. Tout le monde tout. Voici à peine que signe me touré kanga. Surtout pour nous le monde tout est surtout pas tout ça bonne musique. Donc pour ça on va qui peut te vendre pour ça bien. Donc disque te biba présente ba la section qui cabine affilée. T'es quand dans mon ande banzembo na yo bi banzembo zo beta. Voilà. Ande ya trop zo beta. Zo beta na. Après confinement, va programme même nous awapi, boko bima wapi, to ozaka kana Kinshasa ou bien comment? Confinement sur Chili, ton zone en sous-soir, to pesa sous programme sous ndeni, tu into banda makambo. Yasika après confinement. Voilà. Nicho to zana muka studio. Studio to travailler quand to lamba. Merci Nébi Keboza qui tellement belé bolanda kebiso bazanda kuna bino prochainement so bozala ba news bozala mamboloba ole kaka boss tabiso zana c'est la plateau opon na ba invité tout ça kabino quand même à l'aise et puis guitariste za et pa koloba osala makambo ya bien pas d'éducation batunae vraiment pa programme na bino siège na bino place bo répéta ka na sou connanti que la bino bango ba yeba au pesa ba programme en mouvement et puis numéro de téléphone mutaza pour ça à soutenir yo malgré confinement tu as un studio. Tu as un studio de lamba. Donc, tu as un studio. Soit nous avons un numéro de téléphone. Ou comme conseil dans la monsieur l'équipe. Plus 243 89 73 940 38. Plus 243 89 73 940 38. Soit on va changer le Lova. Sur l'ingli banga. Vina katen di fonder les monuments d'Ouvira il y a tous les temps il y a l'andelana vraiment trop émission est en Zélande. Voilà, merci beaucoup Nina Sinalo Pino directeur marketing naie Faki Alobama to ça peut déjà pe kakana batuna bango déjà au peut ça programme ezangaki o bozale na ngo ça ka studio wana sile programme ezangaki tu as signalé binoka acoustique ça déjà donc à bientôt bozo zwango donc beaucoup continuer à consommer on est beaucoup consommer donc feeling is à bino chando lova à bino quelques dédicaces non pour tout capé manzaka robot à dédicacer batulae dédicace pas non on ça miracle voilà massa nangai Benjamin Kosi pesi ba dédicace na Lolo Lima la reine la perle ni Chabilaka la patronne héritier au moquin des garçons précieux Guar Mokoko Venabis Venangai Bokika Bamala Mutabatu Mutabachobu. Voilà mais surtout aussi quand on oyembo d'éducation bango miracle quelques d'éducation na yo pour na ba vie ba pesa ko ba conseil ba vie ba tablo ko ba mbongo o d'éducation bango et ça va bien. Ouais merci. Ngana pesi mbote na ngana liboso dédicace na ngama makasi na leader na ngama moko na tade de moti qui les sans Pedro Diochan de Kanikolo aussi ga solo au kutu ya kosamba te mamwe za rafo na tribunal ya bozala ka voilà na bosa te kan pote na ngada mon kiwi patron monene na pesi pe bata ya poto nyonso mbote me na yebi na zala ngana batu te me na pesa bino numéro na nga pona ko mabino ta ka nga guitariste non bitan on boira ba fos o boira océan dialogue maya munene numéro ya téléphone pour botika ya merci voilà numéro de téléphone pesa numéro oui numéro ya téléphone na nga eza WhatsApp 082 22 94 666
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jérocha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ngamoko Jérocha Baforset Antibouchou, l'enfant de Marie-France Ivango, la seule et l'unique reine mère. Non, va bien. Merci, un grand merci à vous. Bin Batutu pour s'abonner à la chaîne Absolue Lobo, continuez à s'abonner, belé pour rejoindre. Bah, nous, il y a bien dans Congo sur Steve et puis pourquoi pas, n'a pas ça déjà merci. Na 2G, na patron, na papa, na Barbie Boss, John Motema, ya maman Micheline. La reine mère y a parlé aussi le monsieur le moi va faire kabana ou imbelasco boss na biso boss John ou maman Micheline. Ouais, boss John. Voilà, Simba peut artiste boss tu dis que de gens lingara bon appelle si déjà numéro na bi que ça le bien aussi la bango le moi maman Micheline na boss John. Oh boss John maman Micheline. Banzanga Mosika yo Chanie Bosse Johnny Banza Masongelanga Kodiamboka Malalite Neloyo Bandotwa Mabe. Voilà, tout le monde déjà dans l'article la vidéo plateau. Retrouvez-moi prochainement. J'aime ça beaucoup. Bisous, bye. Oh boss Johnny Motema maman Micheline. Il faut l'obomanga na belito pena poison. Yobomina na msase noe. Lobole ni mama umona sapato la besoin liberté. Liberté trahi ko ba sorti mama. Mabanzaki ko jeza sasa ko bangana ni kosaki. Chokas chaginanga alela neba yumaye. Tu seba papa na parius ebongi osalata fulu. Oyanda konya seboyaka kasi bazalaka na fulu nanda. Obensango yebaka otonya sozalaka kaka na probleme na ye. Pantu yoko kune kokutaka ka fulu. Ma probleme bele meme chite. Oyanga mon chéri otambolaka te kasokaresaka mabele fasa yo kosomaka sama kotakota mopete ya nzoto na yo elengi jandeleleme maloba bolimasanga matoi kamelangizanga nzima nzoto nanga fuwa liwa mokolo liwe kolianga mpe na nzanga